Une pour les meilleurs. Nico Business Car number 1. Nouvelle Jérusalem. Nico Business les meilleurs. Oui les meilleurs. Oui les meilleurs. Nico Business l'exemple. Oui l'exemple. Oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Bozala décité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix à bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana. Kisha ekuna fanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekuna uzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba. Tuko ku numéro 102 Manyema kwa Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ku Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La Nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, c'est une pas de la magie. Voyons, c'est qui a motoka? Putain, Voilà, bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs, internautes, bienvenue sur Syndicat TV. Yangonde makambo, Rose Radia Boapino, Kande Bolinga Rabiso, Kande Bolinga Syndicat, Kande Bopesa Rabiso, confiance, na Syndicat Mobimba. Yangona Kande Tuela Rabino Basango, vraiment, actualité, Eza, vraiment, ya solo, tellement biso Tolinga Rabiso, Kanamato, ya Batute, Tokita, Katina, source, Yango Tokita, Kaka, chaque fatina, Misisa, Kobembe, Labino, ma actualité, Basango, Eza, ya solo, vraiment, biso Tobimisarango. Bon, continuez vraiment à s'abonner vraiment et belé. Bah, bah s'abonner quitter, bon s'abonner déjà et belé vraiment bon continuer à s'abonner vraiment et belé. Na Syndicat TV, na émission na bino ya Rose Radia bu actualité exigée, hein. Bozonga na Syndicat TV, ba onyo sobelinga baradia bon continuer vraiment à s'abonner vraiment et belé. Yango na kitagi vraiment sur le terrain, na kitagi vraiment et pas ya edi. Kande to mesana robenga et tellement biso to benga rega ya edi. Yango na kitagi vraiment pas champion kande to mesana robenga ya edi. Soit vraiment ni vraiment maramni yango vraiment ezolekana parce que ya za doyen ya za vraiment kande bo bengara ende bo yebelie bana poto bana monde entier na ba province na ba wapi ndebo mesana vraiment koyoka marambo ya edi ndebo mesana koyoka carrière ya edi asala kinini atambola kindenge nini est-ce que azobunda ka lisusu est-ce que azobunda lisute kande bo mesana koyoka ba actualité ya edi ba vie privée ya edi boyoka rangoka na Syndicat TV tema tolinga rabino makasi yango tokita matina suto memela bino ma ba actualité toza déjà na ya edi asa déjà awa to beta ma solo to kota na kati ya mozindo boyoka comme ça bo découvrir nini to memeli bino lelo vraiment ya edi akolinga lobela bino nini et puis tellement alinga rabino mingi yango abo ya raté ya mbarabiso kaka toujours vraiment bonjour ya edi. Bonjour maman. Ya edi bonne santé. Santé na bien. Voilà, vraiment merci bien mon bozo mona déjà ya edi alobi santé za ma kitoko makasi kande bozo mona za ma ko sambate santé za nango vraiment kitoko na pesi bino vraiment ba mbote belé vraiment tara to za na moi ba maman nyonso vraiment ba mbote na bino vraiment ebelé na ba poto na ba province partout na bo sanité refin qui sont bena papi keli ba boss tanga na pesi bino ba mbote belé ya edi lelo vraiment la linga ma to lobela ma pour poka maramka ya catch ya ba carrière na yo ya catch mais ya edi vraiment catch za sport moko oyo na yebi vraiment ke bonyo kwa mara vraiment trop na ring et puis ezana ba difficulté na ngope ebelé mais pour ani to mona ba droit d'entrée na ngo vraiment na Congo awa ezala na ngo vraiment au mona mata musuba catch ba futa ba 1000 francs ba 500 francs ba musuba zokota ofele mais to yebi ke zelo mo bosnyo kwa maka et puis bo souffra na ring mais pour ani ba paiement na ngo vraiment ezala trop na se ba paiement ali na se parce que ça tali bien ba caché ba yebi ko respecter corna bangota on okuta place mon ba kangi ba saki place mon bazo bunda o ikoki ba kogi ko bunda te aya moni ba prix ne bango era ka moins cher lokola ngai dingu na zo bunda sikoyo nda bunda sona RDC na kama ko bunda libanda sona du contrat na kina ngali banda
na jimbongo na nga na zongi. Voilà, bino mo boyo qui vraiment ndenge ya edi auto ebisa bino parce que bino botuna ituna que vraiment ebele parce que za msala pasi mais ya edi to mona raba kachi na biso ya awa o mona suka na ringi o mona mu efe suka kana ko bina o mona kachera zo bina toyebi ke système wana ya edi mutu aya nango ya kobina ya bajupe omona na suka ifo michopo ebima omona mutu akweyisi mutu moninga na se omona ya edi likolo azolia michopo me mingi na baaméricain tomonaka biloko wana te eki ozata moso mwa makila eki obima me na ndenge moko boye ya normal me ya biso esuka kaka na kolia michopo poani so natali bien catch za spectacle atanga edi ngweta na bundaka catch tout d'abord na bandaka catch. Ce qui est quand même 2 minutes comme ici, ou 3 minutes comme ici, là, mais que ça va gris. Parce que, après, à faire fanatique, ce qui n'a salé de quoi on a été passé par la carte. N'a pas cet exemple, ce qui est ticket à ou bien 500 francs, 250 et la rapport à la catch, 250 et rapport à la miracle, il y a des dingo. Alors, il y a une déclaration à l'émission. Voilà, bino mo bocho kandenge ya edi à répondre bino ya edi sko sa miracle wana batu ba osepela na ngote ke bunda maka normal te il faut ka michopo na ibima po batu ba sepela batu na bayaka non omoni soki na bundi komba na sali miracle te public le bakani na kacha les kitoko te bango moto insiste kanga na sali parce que tout ce que j'ai fait avec l'appui de mes fanatiques. Soit fanatique na wale bike et dingo ça ce miracle tel. Si on a sali angote barobani et dingo a décevoir biso. Pour toi qui ne compte la miracle et dingo salaka. Toi compte la quantité. Alors on a l'obligé il faut na sepel ça bango besoin à peine à poste. Merci. Voilà, bino mo bo ki ndenge ya edi auti vraiment que Sabino ya edi vraiment parce que tu es biki oza mwana matete et puis eza quartier oyoza et puis eza millier oyoza mais ya edi to ebaka kala matete vraiment eza matete ba champion matete ba sportif mais lelo vraiment matete et comment matete vraiment ya ba kuluna omona na butu boye bato bazobanga ko ya matete o ba kuluna ba okale biso mais kala vraiment kashwana eza matete ya edi mais sila karabu eza pona nini. Ça la taille de l'objet qui est le cambo ya kuluna na matete en tout cas kuluna na matete ya dite beaucoup écoute nata papa moliera bimisa suba ba bimisa bino ba band o azako diffuser na télévision na ye na matete kuluna ya la kate po bazako to sangai kulika ko to président république sur na bilika na lobi a ekotikala a jamais na loba a ekomanango ekoma b ekoma kate na matete kuluna ezate. Si vous avez dit que vous avez matete, les allocuta. Merci. Voilà vraiment bien mon beau qui a dit à Uchuluba. Il a dit vraiment parce que tu as rebellé vraiment des babés tarama solo parce que mutuna mutazanali solo naï. Na histoire où les kana kala ya accident où les kana kala na nzela bandundwana tolinga vraiment lelo meka vraiment ko expliquer biso batu vraiment meka ko expliquer parce que oyo moko zape oza vivante ba misusu na bozana na bango ba kufa mais tellement yo moko ozana nu na bomoi o meka na nu ko expliquer biso to ba accident où les kana ni parce que toyo karake ya edi il paraît que olimwa kokotaka na kati ya nzete ebele bakufaka me yo olimwaka na nzete pareil so ezalaka ndenge wana me omekana koyebisa biso parce que mutu na mutu apesaka version na ye toyebaka te vraiment ezalaka ndenge ni ya edi mekana koexplike biso accident esalamaki na date le 2 mois année 82 toloko kineki kwit alors ba kisi na biso ba kacher ele toyi koyo kanate tanto comme na kota maindombe to sa accident to sala ki na simbi silima na loboko mara moko ngana silima to limwe to bimito yena biso to ya disco elo sala complications za ba kisi na bino nde yo kana non ba kisi ya koyo kanate poto ki ne tumbate mutundana bakisi na ye mutundana bakisi na ye ala bakisi ba yokana kiteba oyanga ezobundana oyo ezobundana oyo alors comme Selimana la qui enfant chéri na ngai tout monde accident samina simbi Selimani na roboko mbara monga na Selimana to bungi na kata camion.
nde balobaka ke ezali na kati ya nzete nde bolimo na kati ya nzete ezalaka mwa nzete ya solo to bolimo aka pamba secret nsali ya koloba te donc sukaka na oyo oyokeli wana. Voilà, bana poto bana monde entier bino moko boyoki ndenge ya edi alobi nyonso eza kobimisa te boyoki vraiment nde edi apesi bino mamwa moke mwa lisolo wana ndenge ezalaka vraiment bino moko bosanti bia ndenge makambo yango ndenge ekendelaka ya edi siko lelo boye ndenge tozwi gouvernement ya sika ndenge mokonzi ya sika uti oleka na bokonzi ya edi osenga nini parce que to banomona kala bacourse ya vélo banini basport vraiment ezalaka maebele mais lelo vraiment nyonso wana eza vraiment lisusu vraiment te ndenge ezalaka ma na ntango ya kala et puis kati na biso ya Congo eza lisusu te ndenge vraiment ezalaka na ntango ya kala lokwa tozwi mokonzi ya sika ya edi okosenga nini vraiment mpona kati mpona mpe basport mosusu parce que yo oza mpe moto ya kati. Merci mingi na motuna yo tuni ngai ngamo nazomona ngo bengi kachi ekiti na kati ya RDC parce que fungola ya kachi ezala na boka edingwe na loba yango le seul organisateur ya patronat wa komba kachi na kati ya RDC c'est Dingwe. Moi moketo ayaki kozwa ministre Denis Kambai ayaki kopatronne wa komba kachi esalaki plaisir sur le kachi ya kokita ya lifota bakachere bakache balingi kobunda bakomba oke obunda komba bapesi yo 1000 francs bapesi yo 1500 francs olobi kena uti kobunda komba mais moi sina kolia nini nga na likoma avocat na bango naza kolite mingi mpona bango me balingi koyokela ngai te kache eza ya kolala kache mpenza na kata mboka eza ya kolala banda bakangala machine de guerre ke poto kabo a kabo puma noir bakachere mosusu bakende poto catch awe ekufi parce que tango tolaka kobunda catch tango wana tolaka kotya eloko na place na yango parce que catch elaki après foot ezalaki catch mais sikoyo natikali ngai moko nanu nalembi na mute nazobunda catch mais ntina ya kobunda atala yamoni nakomi kolekisala ngai ntango na kokende kosala théâtre parce que théâtre mpe avant nasala yango na banayi kosala yango avant ke nako makachere na groupe salongo epaki tenge sana bamasumu de blende monoko nanako bacteur bayelaki ebele donc namonaki moyen nasala yalité ntango na baya kobenga ngai kombo vie makambo alors namonaki ke inutile navanda boye manam na bomona ngai air kuna mais soit benga na contrat ya catch na tiki théâtre na ke bunda catch na wote bunda catch na zongi pour asipelisa bana mboka ngana ali homme de métier métier seli ngai mais na ko senga na gouvernement lokole komi on dit bien que biso le la trop tala match léopard akoki ko jwa coupe na kata mboko yote parce que biso tout est sportif. Mais ministre batiela biso awela kaka bali. Tout le banano bien que na kacha département ya sport ba discipline ele belé. Mais ministre ayaka awela kaka nini bali. Pas possible biso to rapport pour ba joueur. To ko fanda boy eloko malonga biso to ko joie ezate. Pour edingo futele ticket yemoko alongwa wa kena mi stage na poto ezo coûter cher. Mais équipe il y a 42 joueurs bakene stage na poto tikina bango ya li moins cher mais edingo yemoko ezali très cher. En tout cas na regretaka na sipili mingi ndenge to ju président oya koti. En tout cas ameka ko sala gouvernement na ye ayebisa premier ministre na ye tant aux autres sport parce que makamuto banaka na sport même ba trouble même temps de jouer indépendance et banaka ne stade 20 mai kaka na sport makamuto banaka na sport tata boti bana 10 mais alinga mwana moko est-ce que biso bana 9 to tika to rapport mwana wana tozala pour yete parce que tout le monde dit que papa linga mwana wana baleza ko betama karaté judo
boxe, handball, skiing. Mais il y a ministre nini sport moko yana mokili et likaka bale. Mais bale on peut tout jouer coupe tout jouer coupe parce que biso to tchemite mama bina kati. Ba ko jouer coupe mbale leka kina baga ngobi même to comme na finale to jouer coupe. Alors papa président ngazaliwana et sengo mingi ndenga vu poste. Ayi ba pe ko yambana no idingweti. Na bandi catch banda septembre jusqu'à présent 2019 na zaka na catch nini basali pona ngai kado nini ba pesinga ta gilet pamba na zwati mota pesinga mwa mutuka yali ministre Denis Kambai avec ministre sport asombaki mutuka na propre argent na ye moko apesinga Gentini Ngobila oyazo ma gouverneur mikolo apesinga jeep onazo tambola na yango ezali sengo ebimina mbongo ya gouvernement te mais tala ba joueur bazoko beta bale soki baye basumita muso 40 jeep bati wana bazopesa karate Sinda César abima champion d'Afrique bapesa ye nini eloko moko te quand possible toujours souffrir ndengo bazo faire souffrir biso ndengo to kendika to tumula lokuma mboka to tumula lokuma mboka bayembaka biso te alors biso pe to tiki ndoki na kati bale ekoki komata te na kati mboka oyo ekoki komata te ti bokoyeba valeur na biso simoni tokoyeba ndenge tokosala merci. Voilà, bino mo bokinde edi azoloba ya edi yango na bale na biso moye kine liboso eza te parce que mitema eza malamu te parce que bakonzi bazotelaka bale yango bino mpe bozosepela te ndenge olobi yango bocheki ndoki na kati yango na lobi mama na lobi polele balingi koyeba biso te bandi dingwa bandi catch na septembre jusqu'à présent nous n'avons pas ministre boyiteke tout sur le mentionné tali catch toyebi yango te même gilet ma pona pa la souki eloko moko te ngai dingwe na ke poto na du ceinture na du coupe na beti mindele na zongi awa ata pousse brouette basombeli ngai te mais ce que je rabimi akei tanga ovwa coupe ye nango awa kamata ndako kamata voiture mais edingwe eloko moko te non maman totika nako senga na président à côté libiso sikoyo Félix papa Félix mais quand yeba ata ya na télévision pas makambeli mingi oba koyo kabaye bisaye mais nana souci makasi pour papa Félix parce que tu pesi 5 ans 5 ans au tu pesi papa Félix est-ce que rebon samboka pendant 5 ans pour nanga edimwe na moni 5 ans ba pesi papa Félix et là ka ba pesi 5 jours na 5 jours pour bon samboka ko la RDC et il passe et bon tu pesi 10 ans ou 15 ans pour tout le monde ninga rosala surtout dans la ville à Kinshasa pas bon sango na 5 ans wana et kokate na li contre bato ba signaki arrêté wana sur le pont ngai et bon tu pesi pas Félix 10 ans ou 15 ans pour tout le monde a beaucoup sinaé et lui wapi pour siko so ba ko peser 5 ans so ba ça musala a ko quitter ba na papa Félix a sali rien ozomona or que azana idée ko bon samboka mais micro ba pesi na moni za muke 5 jours au bon ça RDC et elle y passe mais ya edina 5 jours wana ozoloba na ba mekina nous parce que so aza muto obongisa banda nous malembe na mwa ba oyo ya mike wana comme ça total ki to bakisa lisusu ba mikolo mususu mama tango yo lambaka olobaka naza komeka biloko na nzungu ou bien naza pona kolamba olobaka naza kolamba alors biso peut pesa ina 10 ans wana tout tala na 10 ans oya kosala est-ce ka koki to kokite nous tout sali ka pona nini basali critique delingi ko yoka suri bato baloba te kyo papa umela ngo banini umela po biso jo moye ya koyiba ya baloba kanini umela po biso jo moye ya koyiba alors na ko sepela yango te la jo sepela te.
Voilà, merci vraiment ya Edi mais nayoka ki liloba moko ndenge loba ki na kati ya liso na biso ke Papa Félix aluka yo na nobokuta na bosolola parce que ya Edi poza mutama ele puis osana makambo ebele pe puis Papa Félix pe fati soka luki yo bokutana mo ba idée na yo pe wana ke ebi ke est-ce que ça la pe bien pona makambo soupe makambo etali pe makambo sport makambo mboka. Oui, pona makambo mboka na makambo ebele. Lokola awana matete na quartier vitamine babenga ngo Vatican. Et pas Papa Fandaka. Au moins, le Vatican, on a mon boulot et la carte. Tout le monde fanda tout ça les stratégies. Pour nous côté les cambo et les cambacoluna. Pena ko bana Papa Félix. Tout changer stratégie. Policier mon ko ko na commune pendant 3 mois té. Pourtant ça dit 3 mois commune à commune na commune. Exemple ya matete. A ça dit 3 mois na matete. A comme je na ba camarade na matete a okanga bango te to me ko kele permutation bima kende Goma oya Goma longpa na Goma kende ba Congo lumba kende Lubumbashi to me ko ki ba changer ba mosusu omoni mboki ko ya bien mais ce côté déjà policier vanda na place pendant une année 2 ans mais okanga sungu te pas ça comme camarade ba to wana faut ko changer yango ni kulune ze makas parce que ba kulune ba komina ba camarade ba soda. En plus, nous sommes pas Félix. Pardon, idée nga na kopesa yali idée yanga idingwe. So tuni mutuka kuluna lbanga nini na uti matanga. Otuni mutukuluna wapio to yaki na matanga. To me kana ko changer. Tana Brazzaville ba président Sassou. Et puis me comment anda côté. Et puis mezana simena na morgue bini osali matanga les jours boko bimisa et les direct cimetière Lubumbashi et pas président Moïse Azaraki et puis monsieur qui koufi et je les gana direct na morgue ce que le monde na morgue direct les cimetière pourquoi na Lubumbashi koloni zate parce que toyo ki makambwana naza kosenga na papa na ngai oya komi président mikolo yo ah fait pas Félix a me kapé koyo kapé idée ya ngai edingwe naza na idée madame ce que idée malamu merci et bembe koufi morgue cimetière ce que ça une semaine et ça une semaine devant ndi onagaka parce que tant to landa bien ba député na biso zo la poste à député pour nini Basalaka, Basala funérailles. Basala combien combien? Et comme $1000, $1500. Yo koufeli mutu, oke no loué na no salle. Ya jumbongo na tina poche. Bo basangi mbongo. Lokola ngai dingo kona okufa. Ba olelanga wapi? Famille ngeza pauvre. To jambongo bia kosomba ba. Gouvernement ezo charge. Bon, dingwa kufi. Non. Ata gouvernement du charge pour nangai na aucune cimetière té parce que na l'avocat peuple na li pape hein toujours en mesure non Papa Félix Amarota les Cambouana que gouvernement député bazo jambongo collègue ba professeur à campus expliquer pour député on a vu maïre wapi na professeur. Depuis que tu m'as dit wapi, n'a pas journaliste. Journaliste, ça n'a gagné rien. Sur les autres, qui na boutou, ça n'a gagné rien. Sauf tout les rabbins qui sont contre. Babeti Messa, papa. Qui sont pour. Babeti Messa, papa. Et là, comment on va se roba, exact. Le quand tu es député, monsieur Baoudo, les gars. Azola en kati, azo salarié. Les camarades de ça les athées kaka ko ngani a jumbongo akosala funérailles est-ce que on la bibembe a jumbongo nae mais biso dozanga bato ba ko louer ngai di mo le sona ko baba nini gouvernement a sombeli ngai cercueil habito que tous les longs n'a pas du peuple mais ba tchaka parler du peuple la pona mutu nyonso. Si nous sommes confiés, nous allons parler du peuple parce que tout ça, il y a loué ma saleté. Papa Félix, mais quand tel sur les Cambouans. Mais quand tel sur les Cambouans. Et comme il se colle, ce qu'on confie, qu'il y a un cimetière dans la métropole.
non. Kuna cher. Ha? Basare yanga pona bazwa mbongo na bango. Papa Félix landana no lisolo wana. Oiba. Ngana yebi lisolo wana ndenge zali. Na yebi yango. Est-ce que ya ba konja gouvernement auto passer. Pour jouer mbongo na ba cheka na poche. To bongo na métropole. Biso surtout to komana kimbanseke. To komana mbenseke. To komana kinkoli. Bango soki komika bien po ya bien dona mutu bakundi na kinkoli na mutu bakundi na métropole différent ni za na kati batika kokosa bana mboka pour sosa akufi mutu sosa akufi Jésus bakundeke na cimetière ni oya cher botina no sale eza cher cimetière akunda batu eza cher oh non muyibeleki yabo zo banini président Oumela pour vous moyen ya okosa comme sa population nalingi likambwana te merci. Voilà bino mo bocho kande ya idi aucholo ba ya idi vraiment parce que toyoka ki pe belé pa bato ke ya idi akomi muta bureau dia komo sala na service renseignement bureau de ya idi za solo to za lokuta même na zo sala na bureau renseignement service de bureau de est-ce que na koloba te ngako na li civil omoni pa nga ba garde bazate bomona nga na butuna tamuna ba jeep ya suspecté ngana ka 18h na koti ndako na lali dans le 5h na kuna ndako na lali na sali prière na ngai na tonga na sali prière na ngai na va na ndako ndenge boyo kutanga na ndako na liste date na li même chef à localité te même chef à matuka na zana ngai te na nokota na bina na service à bureau de pona sala nini ngakutina banga kutu soda koleka merci. Voilà yali tokomo shite me mutuna na biso ya suka eza yali depo banda carrière na ya catch sina ndenge ozo kendeka na carrière na yali mwana liboso bimisa na catch na mwana suka oyo bimisi na catch eza nani bananga na bandi na musala ya catch na bimisi catcherte mwana ya liboso azate mwana ya suka azate ngasa lokula yo journaliste ndingo za wana o sala propagande ngai pina sala ba kache propagande nazana kache ngana bimisa te wa ebiki dinga bimisa ngai aya bana oke dinga bimisa ngai pongata avana kuma kache na sala ki une semaine na kata cimetière na gno sala cérémonie ba gno sala nga cérémonie na défunt entraîneur nangai eleki maya vangwa na sali une semaine na la kata cimetière na juba pouvoir nangai na ona mona kikuna na kata cimetière etalaki ngai mo sona ki makasité nangai na kima parce que somo mona na kata cimetière et puis ça nga sona bilika nga motema kaka pour ko beta nga na kata cimetière or que ya onde pisa nga makasi yana bana bino ke toujours babenganga edingwe moto nangenge merci. Diskondengo bimisa mwana teti lelo boye dérange côté parce que na ba œuvre oyo sale fa ko bimisa pe dauphin na yo pe to mona rapé ke ya edi ke ya bimisa mutu mo boye parce que ba te belé ba kanisa ke ya bimisa mwana mo boye na sima te na bimisa mwana ne mwana ngai akina oye kora catch pa mususu aina ndaka bike papa na kumusana catch na kumusana catch mekano to sala entraînement ngana to sala pas entraînement na moniki uya kumusana catch comme ni makidiba azana pota kumusana catch na bo merci on ndika lokola papa pour la nyola ni lokola papa ayi papa yo bali mama na ngai na catch biloko yo sumi mituko zota mwana ngo na catch ngapna ninga prepara vina ngaka na kata catch na bine merci ukoko simba kisi abi oui na koko simba kisi na meko psikisa liboso na moni réussir na meki mibale réussir na meki msat na moni réussir na bi bon ça va ona yo mo pesa mwana ngamona kama tina pesi mwana na kisi makidi banenga zaliwana nzoto nemo beba na bakisi soki lelo yake na kotikela bana na bana mibale na bota na pembeni te
na botana mwasi moko na bana mibale soki bango bayali te bakoko na nga bakosimba kisi soki basimbi te mwasi na ngai ye momutu asimba mpoke nyonso mama apocalypse ye moto asimba mpoke nyonso ya kisi ayebi ke ye moto aza kodistribue yango oyo kamata oyo kotikala ya simbi yango. Voilà, merci vraiment ya Edi tokomi na biso na suka ya Edi sko kisi wana oyo simba et uta dia à partir ya makila ba kokoto ba yo pe ba simbisa okana ba to libanda to ezalaka déjà le mot ya makila poto sukisa mutuna na biso tata oyo abota mama na tata oyo abota papa na ngai ala kobunda libanda ala soka vanda beti cri azali kola nzete soka beti cri azana ngambo yebale. Alors yinde atikira kinga yango potanga na botamaki papa na mama balinga bakabwana po bakeni ba mainga na mboka na village natal na bango papa kana otikanga na zamba na saraki banda 18h ti 5h du matin bayo misanga tikira kinga mona kata zamba mama sidikaki orike bakeni ngende kolamba ngai yango na bimi moni ke komona ngai edingwe ilingoro ba donc nazali léopard comme edingwe ne je comme ngai et ali sirnoté mais mingi ba yeba comme ngai comme ngai propre c'est dingwe OK na ko tuna me koko na ngake ndo zo identité na ngotala mama pardon ke na tana kata sakyo ngona sambang omona carte de na kata carton ana omona kombo na ngabe ba botangai na tata na mama c'est dingwe mais mingi ba bakanini babenga ngai edimongwe wana kombo na ngai te po ba yeba kombo na ngate melio tikana ba le vrai nom ya edingwe c'est dingwe eli sirnote zera mwana ya na carnet yo moko tanga yango pe okomona yango. Voilà, ya Edi vraiment parce que tokomi na biso dia na suka émission mais ya Edi tomonaka bato ebele basalaka ba discussion à propos ya makambo elekana entre yo na Papa Griff na plateau na Karine Mokonzi mo ba dega wana bitumba wana batumsu balobaka kezaka baje na bango bakoperaka na batumsu babikeza makambo lokuta bamisu babikeza makambo solo parce que toyebi ke Papa Griff azane ko journaliste mais bosalaka pe mo débat mo boya robe et moi nini ke obeta e babilo kwa bongo na Karine Mokonzi pe bato ebele balobaka propos na ngo ezaka ya solo to eza baje ba bosala bongo mama Karine Mokonzi yeba ko bomba ngabe na bomba yo pour Karine Mokonzi c'est dingwe na ko yiko dévaler secret après ya Karine Mokonzi comme Karine Mokonzi akokipe ko dévaler secret ya dingwe te pour mkoto okufa biso mo trebi soki nzamba ko sambisa biso soka bon biso na Karine Mokonzi etali biso mibale oyoki Papa Griff ala ko sala émission moko na Canal King na soki na Canal nini wana angai ko bunga mwanzela yango na saina me Karine Mokonzi c'est dingwe ko toucher Karine Mokonzi te pour ce ko toucher Karine Mokonzi aujourd'hui c'est comme on a dit wana OK Karine Mokonzi c'est dingwe ko toucher Karine Mokonzi te merci. Voilà, ya Edi tokomi na suka mwa liloba suka pona mboka pona gouvernement et puis mo bambote poto clôturer mbala moko émission na biso parce que ba minute biso esi leki mwandambu na pesi mbote mingi ba président na biso Frank Diongo azesika ya kobombama na sepeli mingi na pesi mbote na papa président Jessica na sepeli mingi na pesi bata gouvernement stumbote tiba ko conduire mboka na biso mabela ba ko na biso ezonga na puissance ndenge zalaki tandiki babomi mboka na biso e kumlo ka mboka mosusu na utekende Abidjan mais Abidjan natali yango po mona ki mutabwaka même likasa na balabala eza grave na tambo na Abidjan na moni policier te to kuna Kofi azala kuna biso tsala kuna Abidjan na kena obunda kuna na monta likasa moko te comment possible et pas na biso et comme ndingo na pesi ba konzinyo sombote
na pesi surtout président na ngai Frank Diongo, Edi Papa, Edi Kapen, tous les politiciens na pesi bino mbote mingi et na pesi bana poto mbote mingi. Sur le autre comme le ndengo yo grâce na musicien na biso ozaki kuna oro baka mingi na kumo ya na bosani kumo ya mongo bokechu. Sur le autre comme ndengo to comme ça peut bokechu bokechu funguli biso misu makamusu bokechu ro baka bokechu msani ko finga batu ko sala bo non inspiration ya Dieu mu de côté la bokechu ya bokechu ro baka polele. Okay. Kolwa como finga Félix Makasi. Non. Azo finga Félix me Félix ça dit ata musala mon côté. Na senga na bokechu amiko doze. Mokonzi azase mokonzi. Toto sai total ndingi nini mokonzi so azo mema biso. Bokechu na lobina yo meka ko doze wana azali papa po mobala mama barobenga toujours papa. Moi si ya papa barobenga toujours maman. Vanda calme batika koko sa yo balukilo conflit na ba tamboka et pas Kabila. On me bimi on tomabe. Et pas ya Kisekedi, président Kisekedi. Obima sumu tomabe te bokechu. Te bakobongisa. Ngana ya ambassadeur na bino awa nazana kati ya Vatican. Mbokeza malamu tutala ndenge nini akosala. Sulu ya sali malamu. Oya simo ya okumisa ye bokechu tika makambo wana. Sogli yoto kumile ndingo yo eli grâce pona ba idée na ndingo do baka bokechu vanda calme komeka ko basolo ko mokote yokelanga ikulutu na yo edingwe na dikopesa conseil. Merci papa. Voilà, vraiment, tokomi na suka ya émission na biso vraiment o tobombela kibino yango wana vraiment na pesi vraiment ba mbote belé partout bisika bozolanda biso vraiment ba boni na biso atindika TV ba mbote na bino vraiment ebele vraiment na pesi bino ba mbote bili bozomona kitoko Bweza Junior mbui na sima caméra po koma na baitando eke na bino na ba téléphone na bino ezandeye ba mbote na bino vraiment ebele na bosanité na ba boss tanga na Rifin Gisombe na Papi Kelly ba mbote na bino vraiment ya trop vraiment na bosanité c'est mec qui nanga ingénieur Fido Kata Fumbo Bertali Eugène na bosanité Dani Kasuyo mtolinga ya Edi na oyo na zweli el susuye na émission vraiment na pesi bambote belé mwana mukina bambongo ne mutasomba mpango bien alimité koleka yo azate bambote na bino vraiment partout na baona tangi te ya dadang wabana depuis Paris na pesi mbotre maître Berado Prince des Amunda na bosani pete na pesi bambote pe ebele vraiment boza vraiment ebele vraiment ya kolanda vraiment tindika TV s'abonner vraiment s'abonner vraiment ebele vraiment. Bye, tokomi vraiment na suka ya émission. Ya edi moi numéro de téléphone pour te clôturer émission na biso parce que na boy na ngamutungi sinenga na bossa na kutu. Numéro na ngai 081 plus 243 081 920 36 50 na bandela plus 243 081 920 36 50 na pesa mosusu plus 243 0910 439 200 plus 243 910 439 200. Aux habitudes sur l'anga dans coulisses, à Ibisanga Yangoan. Voilà numéro ya Edi Yangoana obazana posa nango babenga ye vraiment na ba numéro wana apesi se bobengi bozwaye mokazane na bureau to ya mbele téléphone ye moko ya ma téléphone na ye ma en coulisses o ba mamba vie privée bo solomana ya Edi onyo swalinga ya Edi ma abenga numéro wana na bosanité na docteur Hakim Kambala docteur Hakim babi vraiment o nyon swa biki saranae sauf liwana mo bangeni biki sarate mais nyon swa sala ranae ba o ba na maladie ba kenevant bo benga docteur Hakim Kambala en tout cas vraiment ekozala bien vraiment na suki si émission na biso to komi vraiment na suka libanga suka eza nani na bwaka ekaka Ari Magie
Harry Magie na pesio bambote belé vraiment inspecteur ya magie. Une pour les meilleurs. Nico Business Car number 1. Nouvelle Jérusalem. Nico Business les meilleurs, oui les meilleurs, oui les meilleurs. Nico Business l'exemple, oui l'exemple, oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Bozala décité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Mituka yote na prix à bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem chez Nico Business Car tukuna importe miotoka ya kuachana kisha ekunafanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekunauzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba tuko ku numero 102 Manyema kwa Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ku Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La Nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, c'est pas de la magie. Voyons, c'est qui a motoka?